mama umila kende sous liboso taka yoza ki nombre 1 donc uza kaka donc voilà nga deja na lalisi mbwa moko bela libuma na veni mbwa mo babanga akaya baswaka batu menga siko na lalisi po o répondre ngati siko eloko wana sikoyo stratégie bapesi fausse stratégie pour ngana na mayeli na ye donc on a ma fausse stratégie donc pour les moments vraiment na pour na été pour déjà bon avant d'ici ngana eli makamka evi na nga papi mbuma na expliquer bino po lobi babenge nga trop na zu bapel ba message José nde ni yo ba makambo ele ka boy il faut expliquer pour de monde que expliquer qui par rapport ya zoba mo mususu wana o yana aliya basi bambongo soki nde ni nango expliquer tout. Nazwa qui presque m'appelle les belés, nazwa qui nazwa déjà dans la famille oyo, famille à Solange. Dans la famille à Solange ba ote ko benganga, bango ba komela kinga, ngani na tiki stati nanga, ba monika stati nanga ba bité, il faut ba komela nga. Donc ba ebe position nanga te, nga pe na position te donc nga naza apona ba kama kamu iza clair. Donc famille à Solange komela nga. Tena tiki stati ba expliquer nga mo kamo oui par rapport makamu na bango. Donc nga mon père natali sur famille sur koto ba mususu ba connaissance sur il y avait papi ba ebié donc on a vraiment bien habitué de bi on toujours respect toi na respect na micho naza awa naza te pona côté la mutu mais naza ka pona loba o eza clair et nga azwe nanga ba vidéo pour comprendre ka ba mina nga bimbo yebika ke na ba poto ba audio ezali ba vidéo ba to ba otinda ba message et tout le temps donc nazwe ba message lobby matin yanga ba message lobby à partir à 20h donc 20h c'est-à-dire déjà qu'il va vendre ma page batanga azoy de mo babilo mo bi potambola bon moi vitesse moi rapidité quoi vient nga manu va ka bi toujours hein yo bika na petit na lisa moi singa ndeni angola donc non les lisa sous singa nano ne sengo ya nga vraiment uti angola ye donc mimi baki kana kata poto donc fina sepela et sert nanga safi babi safi mo na angola vraiment lobby ya longtemps safi mutoto babi tala kaka likolo ya safi na mon niveau maya mi baki kana poto et canon makasi donc c'est nga sous canon donc il y a nga vraiment merci to yambio bienvenue à Paris donc voilà na ba message tant on est au tala na yo tidi ba makambo eleka il fait na baka vérité na na choix te fona ni na yaki fait na baka vérité na yete pona yo finga mutu pona yo déborder bena lobanité po eza rando to eza ba makambo susu omoni ko zo ba photo ba vidéo business to zala na on ba vie au monde vend des jomo batindelo photo atindelo vidéo mo batindelo mobwe pour rien atindelo kaka pour rien ozui sikoyo tant dozo babilo kwana ezate ke babilo ko dozo do bimisa ngona ba vie tant musu dozo ba intimité mobwe ngani na expliquer no histoire à Solange ezani nene expliquer no histoire à Solange problème ezani Solange aza mwasa libala Solange aza na mwasa libala aza na mobali ni na palin mobali naza camarade ya vie papi Solange ndi bomo na fi wana oba ne ko filmer po ye muta filmaki balo bala bino te ke o mobali ni muta ko filmer bien mutu mo ko filmer ou bien non mutama no sa makambo ni zaki Solange en fait nga na Solange na famille Solange nazo ki inconnu mo boy ameke ko expliquer nga ke Solange elle a trop dépensé asala trop pour na vie papi pour na papi mboma asala trop. Merci Milva. Abi pour na papi asala trop. Apparemment atinda bambongo atinda ba valise biloko ne kenda kini. Biloko wana ekenda pana mwasi na papi. Bon wana déjà de yo mona ke mariage sami kala la. Mariage sami kala tibi webika ke mariage ya kana makambe belé. Donc mariage ya kana ba problème makambe belé za lokwa te oyo wana mariage ya ke ngala itsanga makamunga na yebite non. Donc mariage ya kana makambe belé ya de o ya débat. Vina nga ba binda ba bi toujours kakabe to soutenir miel de son album na biso. Solange azakina ba prise moko boye abombaka. Ayebaka na ye bien. Nalila kombo on a ébatté les mindinayo alilanga merci vraiment merci à toi aussi merci Peggy Okoko merci Solange avec une prise à bomba kaya papi pe ayeba inete ya papi siko ayeba ki pete ke pour mutabimisi ba photo pour doiba kiza fiena mutaseli makambwane ize papi mbo mabimisi on a sens nini fiena kansa kineti au détruire ya papi ni na comprendre histoire pour doza ba makambo iza ba vraiment do luka ba argument doiba que ça va makambo mais mon drôle ba pe vérité azate mais na ndenga logique des choses
eke mo musika mabe po eke mabe beti mabe mbala moko po to yeba vraiment vérité te biso nyoso nde doza même miso bozwi téléphone obengi ya papi mbo mo expliquer bino ka mo ba détail mo boye ndenge ba yeba na kina fia na me expliquer bino te ke on a kina relation moko mona yinti mais is bo comprendre histoire parce que so bo vandi bo ko yeba pourquoi makambo ngo. Merci Chimène mi baba merci. Et du coup nazui appel wana o ebengangi bando expliquer que Solange a dépensé trop asela papi mbuma trop biloko bele papi on ko sala ba valise bande ko tinda e bande ko kende pa e ya mwasi na ye isa makibumu et arrivé nini ayo arrivé que na tuni fiona na bina na tindi video wana alobi na ngamta tindi video wana tangu ya kota ki mobile ni mtakota ki akuti bango bo solula tangu akuti bango solula abi wana explication da ki Solange mtapesa ki abi tangu akuti bango solula ye bazaki dena ba problème ke oh papi mbo malinganga ye be linga ko bino ocho na épreuve ninga lobi minga bisa déjà faux parce que makamu fia na on loba parce que fia na déjà comment ina ba sentiment nzoto po déjà to do mona mobali ye papi vraiment moni yo umela po na moni mai loko bo pikiliki ya mobali vraiment nzamba pesa yo nga mouvement na hotel a côté na bitete boy skizinga babi na ngaponga mona kinanga ngo. Na comprend que fia na zaki ma trop excité tango babenga ki e ko za teke mobile na sala ki bongo be zaki na video pa pesa mobile wana zaki bongo te yaki ke nini fi wana nde abomba ki ba video ongo na expliquer no ponde ko na expliquer nga ke nini boza expliquer no de ko na ye ndinga expliquer nga ke tangu ba sala discussion ya bisi alinga kanga na ko lakisa yo ba video okomona alinga nga mbana na bitene piège alimba moko ye abenga kiye tango abengi ye abandi ko filmer mobile abande ko solola mobile ye abandi ko filmer bon parce que mobile atema ki pembe ni caméra mo atema on déjà qu'il faut parce que ce d'hôtel liboto mon ilonga mobile na ba message au botting de la fille wana na what na nini na Viber donc ezali ke avant ti boye mais asaki asala ki on déjà ile mo bezaki préparer parce que non bete bino pourquoi non lo ba boye ezaki siko nga na wabetela bino loko za nini po nga déjà nazwa photo mo bongo nga nazwa photo mo boye photo ngo nazwa ka pour rien ekota mama na ndaku nanga photo ngo siko na kata photo ngo eza pe na elongi nanga siko na elongi nanga ndeza na elongi nanga nga siko na ebate photo mo fena supprimer mais un jour musu na tala photo ngo habite photo oyo peut-être ko aider nga na un jour na souvenir nazwa photo na garda donc nde na yeba ka pe na garda photo na ko vanda photo na pe edaka nga siko to na yozo ba problème na logique des choses nazwa photo na pona publier on batba mona ngote nazwa photo wana na tindela ngo moto nazana ni problème pour à comprendre que nazana photo na ye eza entre nunga na ye nazwa siko photo na tindela ngo moto wana na tindela yango na Kishasa muto ngo vi photo atala bi oh photo oyo nga bite ntango bobenga ka batu bosala ba boye baka ça nanga défi liyongo babi groupe wa toujours donc Amélie Masuba non mon oté donc Kenny Balou déjà koti na moni mami Samboyo don na mon oté on a vraiment groupe wa on a groupe na biso toto bo mona José na Mondele moto makasi groupe wa donc José ni moto donc boko cité on na ko sibinoté na lali simbwa oyo azoka moni mbwa o abela liboma na quartier bato babanga keye so asui o bebi suyo ngasko na lali seka o donc mbonga ozungi na pa na vai na bango na ndana pango na bango atemi suko na porte le pango otala bino ko chabu Otanga soyo otanga wala vraiment na si vivement vérité c'est ko stratégie ba memeli eza ba kosi na ebité Jaël Show na mona Jaël Show moi si kitoko non yebati donc victoire ba star yo mo yika mabanga leki belé donc boleki leki ba on azangi boko melanga non mona binoté batu boko melanga non surtout kaka be 100 000 commentaires 200 000 commentaires donc non ako kate obela liboma ponga mona obeta déjà ba niveau ba commentaire na ba 1000 donc ça la makate bobo ya te botiba mitu rouge botika la bongo nga José naza a wana ebisa bino boto yo katina tila bino nzimbo ya déplique wana titre nango César et Renard les corbeaux et les renards bobi histoire les corbeaux ndenga ko kosa pose formage et tout donc ne bozane botika la bongo bobo ya bosambo sina suki simbwa o ya bela liboma na veni donc na lalisi na côté na porte na bango ko fazonga pour stratégie na bete simbati na nani mayele donc batu bwana sima ko na ebisi bino na bino mayele bwa mayele te Amélie Masuba ba mayele te ngamoni na zabo général etumba donc o lo ba ya bibish potongo général etumba omba potongo na mpanzi
donc nalalisi mbwa moko abela liboma na veni na kotise liboma akomi na point aotanga soi asili souffle ana souffle to otanga soi sko souffle fe zonga e fa zonga na rando na ebisi bino yango to iswa na fiana ayebisi ngai kendenge batindaki ba photo nde mobali na yaki abande ko filmer bango après wana ndenge ya kozwa na bi est-ce qu'ils a vrabi na ngati mais ngapi na omona Solange Nzere akosi ngai na omona ke ezaki nini ya papi mobali na ye ayaki ayibaki téléphone poison parce que Solange azape perdu azoyebati ndenge ni video wana ebimi po babi bon Solange azoyebati ndenge ni video wana ebimi bosa la analyse bino na banda ko comprendre pourquoi nini pourquoi video wana ebimi ya papi autobala kalate boyebi ba mariage ba makambo ya kebele donc mariage il y a des hauts il y a des bas et tout ngamo déjà na yo tala ya papi bali kalate video wana ebimi pa donc video wana ebimi ka ni ba mariage salami ne ko solola na côté ya papi expliquer nga José ni clair garçon wana azali camarade ya papi baza ba master baza vraiment ba master ba pote du coup esalama nini ya papi abimana mwasi na ye abimana fia na futaki bala ndingi zala kaka abimana momi na ye e ya ko arriver ke na otengela bino kumba fia ngwe abimana ye papi abimana ye papi du coup e ya ko arriver ke nana ba na publier mais na ko publier te vraiment ngana publier na ko publier te na expliquer no pourquoi na ko publier fiana te et du coup ils a déjà nini na ko publier te parce qu'il a starté so na olobela ya papi parce qu'il y a papi déjà doyebi a déjà donc to ko baté ke do ba suki ni te mais asa mutu o bayebi donc on a ko publier ba photo garçon na soit garçon na bena na mobile na mwasi na ye mais ça sert à rien na ko publier on a moné ke no fu na nga bango te mobile na ye na kumba mobile na ye na kuma mobile ni na ko publier na nga ba histoire ya fi otena taba photo ni na page na nga donc nga fana tsaka bato baza ba star ndeti no mona ke ya papi za star fona tchaye pona expliquer bino makamni ni elika donc le longa na yete ke onga na ye ko finga ni te ya papa za mobile parce que ko mona déjà lo kona bupiki liki nzamba sala ke kitoko muturu ya munene c'est na de fili yo mona olanda bino te donc nzamba sala ye ngamoto na mona ki déjà ngo bake elo mo we basi balanda ebele ya ko arriver ke fi wana akina ba sentiment parce que makambo bande ko loba akokoya ko bimisa ngote ye moko na ndimi te muta ko za téléphone na mutu ye moko loba j'ai trop envie pourquoi tu parles pas il faut que tu parles pourquoi tu me laisses parler toute seule et tout j'ai envie de monter sur toi tu me caresses donc all ba déjà le bongo donc izaki de lo mobwe et comment qui holds wane kuma déjà ba makambo mususu to kuma na montagne mususu sikuba biloko ane kindaka pa ba star be biloko ane beta ma pa ba star ndeti ba vina nga ba papi mboma do mondo ba ser na nga ba auto sele Gisèle ba tchaka donc ze ba bilo mo beta ma ba star ndeti bo ba ko taper Josiane Lobi donc to za bongo po ba star e kindara bongo biso donc faut ba tchaka biso ba libanda ba tcha biso boy bon après na côté pas après na hôtel la casa mère a parlé abala moi c'est ne auto bala moi c'est na kin alingele makamto sko fiene yo c'est la mani Solange kanda Solange tanga moni mariage ayo comprendre que ba star na biso tanti vero mangwe makila ba champion ser nanga ba lobby ser nanga Yu Clinton yo vraiment yo vraiment ser nanga Yu Clinton iziden mo konza ba mama donc na mona sko côté par na ye vraiment malolo la Congolia babi maloris la Congolia mama social zalaka bongo tikala bongo bakosa te o bazo ba bayebo tanga te bayebo komatina mona mutako milanga dinaki zo très belle donc pour déjà muntu wana mbwana liboma na déjà na lalisie potanga boiza problème na vie na donc ser nanga vero mango na kai conseil na yo na tiki mais na tiki te na tiki na stratégie pour bango na moni mayeli na bango suki donc place ba suki ba mbwa wana bakangi bango basinga te mais batemi na porte en pont na bango awata la siko muta beti na veni awata nga soyi donc awako ka suko lo bate ser nanga vero mango donc na tiki vraiment no soleil nanga na tika mais na tiki na stratégie vina ngaya jani bakika na moni mi bakika ya benga lelo ya mondo benga mi maye donc félicitations encore donc tati verona tiki bango na ndenga stratégie
na logique vraiment na tiki bango to soki ndenge ni te Laetitia Kongolo nga na beti mbwa wana o azuka ba pota o za na virus ba babanga ki na veni donc na ko sa te vraiment za solo parce que soka